De rien, lève-toi. Manguer, ce n'est pas la solution. Il faut réfléchir pour mieux vivre dans ce monde. Pleurer, c'est la baisse morale de ta vie. Il faut pas pleurer, la joie n'est pas compliquée. Il faut savoir s'appeler des problèmes, car chaque jour est différent, laissez passer le temps. Il faut savoir s'appeler des problèmes, car chaque jour est différent, laissez passer le temps. Claude Makelele, papa français, moi Namboka. Manguer, ce n'est pas la solution. Il faut réfléchir pour mieux vivre dans ce monde. Pleurer, c'est la baisse morale de ta vie. Il faut pas pleurer, la joie n'est pas compliquée. Oui mon frère, la joie n'est pas compliquée. Il faut savoir s'appeler tes problèmes, car chaque jour est différent, laissez passer le temps. Il faut savoir s'appeler tes problèmes, car chaque jour est différent, laissez passer le temps. Et maintenant, venez danser avec moi. Et je vais vous dire l'histoire de Papa Jean-Pierre. Papa Jean-Pierre a de manger. Lui, il boit. Ne venez pas, Après. écoutez-moi. Et maintenant, c'est la fin du premier épisode. Bougez la tête. Bougez le corps. Bougez ma péka. Mabina, ya papi, concha, bougez-les. Bougez. Patron, Pacha Massali, bougez. Le phénomène Steve Mandanda, fais-nous des parades. Allez bien! Ya cherche Punga. Abayo! Azélien! Allez bien! Il faut savoir s'appeler tes problèmes, car chaque jour est différent, laissez passer le temps. Maître Raphaël Brochet, la meilleure avocate. Il faut savoir s'appeler tes problèmes, Olivier Litanda. Cette fille a vécu au XVIIIe siècle. Elle s'appelle Marina, la sirène de forêt. Après avoir connu une très grande déception, voilà qu'aujourd'hui, elle réapparaît pour une mission extraordinaire d'accompagner toutes les femmes déçues. Marina, la sirène de forêt, la foudre. On a pour si longtemps, salité, pas bloqué, on a bagué au longola, au longolité. Mais nous sommes en examen de ça. Moi, je n'ai pas le temps, non, ça, mon frère qui est vraiment ça, très important. Toi, tu n'as pas le temps. Quel est ton travail dans cette maison? Mais c'est toi les garçons de la maison. Alors, si maintenant le domestique ne vient pas, donc yo moyen, ici, ce n'est pas la maison du domestique. Awa ezalinda kuna biso. Ezalinda kuna bino. Yom to fan d'accord. Salité, oh, ils ont besoin de justifier et de domesticité. C'est toi qui vas faire ça. Hein? D'ailleurs, même si tu as chanté pas voisin sur Mindako Evariste Mouloko, la maison m'a sommé à ça. On a ça, c'est ça, le on a maçon. Moussala, et puis, la seconde, Moussala, qui est là, Moussala, m'a sommé pas. C'est quoi ça? Hein? Oh, va voir ce qui frappe à la porte. Ça va, Mouba, de quoi? Après, c'est toi dans cette maison. Ça va? Viens, Batigol. Bon, ça fait longtemps. Bonjour, papa. Oh, Baptista, mon fils, il est l'organisé du saut.
Ça va? Vraiment. Oh. Non, pas qui? Solo là. Solo moi. Bonjour. Ah, ça va? Oh, c'est un papa. Ah bon? Ah, il y a un temps bandundu. Ouais. Ah bon? Ah, yo est bien été. Bien. Bonjour. Ça va? Ndeko ya nani papa lenga mso nani Emedo Kabango. Ah, Emedo. Oh, ndo fana ne awa Belgique. Ah, Emedo Kabango ya ka peleka papa na bila sala ya ka vacances na Fashion. Pasta fashion. Ah, Ma bezo ba. ah. Ya on a rota la bino papa moi calapé. Mais tu donnes la chaise là. Non. Bon mi souria. Mayo. Ça très bien. Tu as grandi mon fils? Moi était papa. Na mondo na maman ne pas pépé. Hein? Boni papa. Ah, papa, en tout cas, ces derniers temps, vraiment, Aza sérieusement malade. On est spécial. Solo. Ici, il n'y a pas de place. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui est mais Gwenda? Hein? Gwenda? On a sur la papa, mon maman. Allez derrière avec. Mon cousin. Ah. Ah, il bande yo. Yo pas comment là? Ah d'ailleurs toi tu as étudié à Bandundu non? Yo on a mon frère. Ah ouais, Vraiment. Ah, papa, nanga vraiment na sur la mingi na maman. Na maman? Ouais. D'accord. Mireille? Mireille? Elle arrive, papa. Matigol, vous êtes dérangé, hein? Ah, vas-y avec ton. Bonne idée, on a bien ma baille. Ah, papa vraiment Aza sérieusement malade vraiment. Ah, ça là qui a AVC. Ouais. Donc ces derniers temps vraiment tu es responsable il y a l'université, la chambre froide, na ba flat. Voilà. Petit ça. Pendant tout ce temps, pourquoi il s'en a tenu? Mais ça c'est mon frère, il est mon frère, attendez qu'on a. Nous avons ça malade et puis vous gardez comme ça, vous gardez les secrets. Nous avons tout le soutien. Hein? Oh, c'est méchant. Hein? Non, papa. Non, c'est méchant. Mon frère arrive jusqu'à ce que ça lui a fait. Et puis toi, vraiment, ça c'est méchant. Et ça de ton côté? Hein? Et ça bien été? Oh non. Ah, bon, papa, ça juste c'est gars comme on en a moi battant. Bande comme sous bazate, nga mon vraiment cause responsabilité à ma Mireille. Mireille. Oh. Depuis que je savais que mon Bonjour. Oui, carrément. Non, le on a canissé dans la vie. Moi, c'était bon, il y a bien. Ouais, maman a ça vraiment bien. Sauf que papa a ça vraiment sérieux. Maintenant, le solo, papa n'a pas maladie, à moi ça ne me plaît pas. Tiens, c'est qu'à ça a fait. C'est solo. Oui, il y a solo maman. Bon, moi, on a été à l'hôpital, je peux être là. C'est vraiment dans la famille, maman. C'est confident. Bon, ça va? Moi, je suis à la maison. Merci, maman. Ouais, maman, en tout cas, on a pensé que vraiment mingi parce que on a commis déjà grand mamie responsable et puis on a aussi sa licence dans l'AI. Responsabilité, on a commis dans l'eau. On a vraiment na kende musika vraiment exabienté. Atalaki vraiment parcours na monaki que na bobala soli. Ah bon? Et à estengo nanga. Batista, na ebio bien. Ndengo banda kola, ozamona mozaki intelligent sérieux et na ebi famille na mobimba. So lelo ozuivement idée wana yo bala sulia. Eza estengo po nanga vraiment. Merci. Namoyo kwa lo sambo nanga ekokisani. Ndena banda senga mwana nanga nda 6 classe abala mbala moko. Idée oyo nango esani na bien. Merci. Kosoli dana sulia. Na inga nona banda no solo no mama. Après na kutana pe na solo. Aza mama. Sulia! Te mama. Non, tika. Ah bon? Na inga nona solo na.
Non, on a fait ça dans botte, ça va. Mais les gars, on va sur la nayo, après on est sur la nayo. Solia. Ça va. Ouais, d'ailleurs, Kala. Mais en ligue, tu as promis, je vais calmer tout ça. Tu as un bal nanga et puis tu as un bal à venir. Et on a le droit d'aller sur les papa, papa peut le droit comprendre ninga, FC et on le donne. Oui bah Arnaud. Mais bien c'est la toute première fois dans le monde mais donc quand tu es au meilleur ami à Clinton. Enchanté. Merci, merci. Maman est nana, t'as promis. C'est le moniga bilonga. Oh, kosi ya kukana mama. Oya kukana. Kwa wile ke mama uzale ke yana ngati. Uzamona yana ngati kukana. Si. Bokokani menyo soto te. Yele kiba ngoto. Mas na ifuka aleka. Kitelo zala aboy. Bon mon na mona za limité au commissaire aleka tayo moko. Te il faut commissaire eza bien. Dada ngapi mkolonzo yanga mobali. Na osaka ndingi usali na omema na présenter pa ya Teresa. Pour ils appeler bien. Mais oui, aux hommes cassés. Tu n'as pas ça va se quitter. Zamba osana. Zamba osana. Mais puis ce peut avoir ya boyesu tant quand même. Donc on aussi ngana yo pe so kutani na ye pour la presser te. Ça dit molo ti oyeba boyeba ni pour présenter le wanga dada to yebani lilo na pas abinu. Parce que te bana été. Merci. Tout le monde. Boma moto na boma nyamani neleki makati na boma moto. Dangaku. Papa c'est Clinton. Clinton. Maman Clinton, ne peut-il pas nous d'aller sur nous? Merci maman. naibisi yo mais téléphone omu de la musinga ite lobby madame asilisaki prière retardi ba 4h30 ozalaki kaka koprier mikolo ezalaka nana takaza moto aza kosepelisa bato yo olingi osepelisaka na nini Franck Moulele Boga nalobi mon cher nangaki nayebisa yo boye oyebi ke bazo kopesa ba bis oyo ba esprit de vie na crédit 51 000 $. Nga lingaki nga na tia 30 000 $, yo tia 21 000 $. Ezo kotisa mbongo mon cher. Ezo kotisa mbongo na ebisi yo, ezo kotisa mbongo. Oui, ezo makambo solo face à face. Tom kuta na nga na yo to solo lango face à face. Bon, nga nazo kende boulot sikoyo. Nazo kende boulot. Non, madame azana na kolala. To si c'est prier le 4h30. Ah non, pese mbote. Ah, pas de problème. Pas de problème. Naso na utika ka boulot, na tio na temps to vandi na ville wana to lukesika moko wana to vandi to solo lango. Eza maman na faire. Eza vraiment maman na faire. Ah. Dédé! Yaka. Dédé zoma isokola mutuka.
Faut qu'on m'attende déjà dans le salade. Quand on le bien habillé. C'est quoi l'amour? Ouais. Ok, c'est bon. Rapidité. Non, même pas. Et ça dérangement à madame, hein? Je ne suis plus légué, mon cher ami. Attends, il faut bien que madame s'excuse auprès de moi. Ouais, madame Abaki, papa, nanya yebi te goza embosté diasunda papa faille. Non, c'est la combo na yo. Hein? C'est embosté. Nasa kuna madame anafunda giyo biji pana yo. Non, pas mal. À Saraki, on s'est appelé l'autre fois. Non, à Chirac Lolène, on s'est appelé l'autre fois. À Epsinga, on s'est là. Déplacement, mon bois. Ah, bien que moi, on a les généraux des formes à tout le monde, hein, donc, Yobi Krak. Ouais, mais je crois bien là, à partir de la semaine prochaine, dans 2 semaines, on va à Kinshasa, je te ferai signe, aussitôt qu'a commis. Madame a venu à Baye. Elle est à côté de moi, de tous les temps, de tous les jours. Il a bien été omniscient, omnipotent, omniprésent. Elle est toujours là. Très bien, merci, je te rappellerai. Moi, je te rappellerai, pas de souci, mon cher ami. Ça, la dette, la promesse est une dette. Et la dette est quérable de notre portable. On va parce qu'on promet qui. Entendez, message capté. Très bien. Voilà, mais juste dans tout, non? Oui. Donc, on va pas que moi, c'est un enfant, on va je vais préparer des trucs là vraiment un peu difficiles. Je ne veux pas des trucs là un peu faciles, donc on a eu des trucs. Oh, ah, ça tombe bien. Ah, c'est la Wendy, non? Non, ah, c'est la Wendy, on a lamba. Bogi, tu m'achètes des dongo, des épices, mbisa oka. Non, les poissons, il est ici dans le frigo. Donc, au somme. Tu viens avec le franc de 5 et 15 $, hein? Ouais. Et tu vas de la rime. Bogi, Boga. Muy fort. Je tiens bien. Ça va? Il a la Boga, hein? Très bien. Ok, mais mais on a pas de ma petit notable beauté nom de l'ongona complexe rien. Yoka na kozaka. Na monnaie na tindé na film on a sauté na monnaie na côte tindé. Mbangu na ebizio. Est-ce que vous n'avez pas basi? Moi ça mona mukie. Ok mani. Tu vas na pole ba to koza tanga mama tala. Na te ya ye. Mais les dongo on peut apprendre. 2000 francs, nous devons ramener ça. Il faut regarder. Donc 2000 francs, il faut minimiser le coût. On ne donne pas comme ça, l'argent ne marche pas comme ça. PCK, c'est tout. Il y a pour la maison. Nous sommes congolais, je ne fais pas de poteaux, on a embouté. Mais on a 1000 fois. 2000, ils sont regardés combien. Mais ça problème, t'es. Au sommet, au tunnel, on a épices. Il faut compter ici combien. Voilà, la vie, il faut la confiance, n'exclut pas les contrôles. 14. Bah, moi aussi, quand même, ça va 1000 fois, c'est mais on va mettre un chaud. Il y a tout. Et les épices là, tout. Ça va? Mais on va mettre un chaud. Un petit bougard. Il faut minimiser le coût pour maximiser le profit. C'est un bon concept, donc nous sommes pas riches. C'est un grand garçon. Moi, tel que je suis. C'est un grand garçon, parce que moi, je suis chéri. Des fois, tant que je suis moi, 1000 francs, 500 dans ma poche. À combien ma petite chérie? Petit, n'a pas ça. Oh. Zoulala. Uzalokuta, etanukusa poli. Nous sommes pungia kanga nyonso fo etimaka nde maboko no nde eza
biaisez pas. Franchement. Attendez aussi, Mbanga. Chérie Bini, tu n'as pas la cantine. Au moni, n'engagez pas ok. N'a le bas chérie. Le beau est libre, bébé. N'a rien tout mais na makila. Moi, c'est n'importe quoi, mais makila bébé. Je m'en kufa. Bah c'est bon, yo le rôle babo kufa nzela moko. To kundao. Naïe. Et on a kufi na ngate. Chérie, ezala bon pour ceux qui n'ont mais que kufa yo tikali et que lingi moi si musu chérie na supporter te na sama bele na obima. Ah bon? Obi yo manga on le coûte. Le coûte chérie na kakande à mort. Malela nanga suli nanga. Na ebe mbate mena mbelio. Au moins degré, on a bengale le tout pack. Oui, pas le couteau. Oh, maman, pardon. Eh, nous faisons un banana, on va piquer un qui n'a pas. Eh, non, tu vas numéro on est connu. Oh, non, mais c'est connu, chérie. Mais fais voir, non, hôtel. Yang pardon. Nga téléphone nga olinga ka osimba mais ayi so ekomi ya yo. On appeler numéro na suka pour na créditer. Na yebi déjà. Oh benga non promise te binga za na la vérité. Bino pas. Olinga nini wa? Ne lo ti banda tu fonde mutongo yo servite. Ah, attends pour nous comprendre bon côté depuis que na yaki avant. Tu me donnes ma carte. Bizarre papa. Fais voir chérie. Rien. Oui, non, t'es pourquoi? Oui, non, t'es pourquoi, chérie? Bébé, au linga plus le coup l'ombre. T'as depuis tout yaki. T'as, maman dit ce que tu fais, t'as pas servir. Non, chérie, c'est pas grave. Tu sais bien qu'il y a un endroit où on a linga parce que ça l'a trop calme. Le soleil n'a pas respecté ma casse. Vous changez tes cas. Quand on s'en bénit, pas maman cap. Titi cap. La maman na imo baso mwana ngai awa bolengeli la nga mwana. Ma kolengela ndenga bien na makambu te Clinton pardon. O me kolinga ka na boui. Oh mais attends c'est cher. Ai bi début couple na biso to yaka souvent. Oui, c'est cher. Deli tuki. Ouais, tuki kala penza donc fona bengi lelo na to za la kuna semaine to. Tout ça mon gars c'est pose na soulier. Ça bon bien moko. Bon bo soni tout pas petit na yo. Oh, makelele. Mwana mtola nete mwana mtamakelele na kuka kite pa. Azab aventurier moko tout pas quoi na dada. Comment ça m'habite là? Yo ne tukende bunda ki pardon. To fende amaka te encourager. Fende makamda biso to ibande nini to bonse ba bala na biso. To lobika si je kaka ya tuki on a tani si pe chérie. Oh. Sentez bien. Oh, Pepele. Nautaki epa ya apinzao. Na nota la bango na juste moi durable. Na écouter pe na Tchekoli. Chaque dimanche tozara na moi footing do ça sur moi marche de santé chaque dimanche tozara na vraiment. OK. Après ça on a parlé na bima Nicolas Zane na parlé. On a zo komana na tala fina mo muti Londres. Fina mo Yannick Kabeti na Londres. Ça y est ma course, mais ça n'est pas course mon Nicolas Zane na parlé avant na yebo. Papa Azate? Non maman. Non Azate. Ah, na mais la ta maman il prend les canaux. C'est pas un problème. OK, ça va. Merci. Tout le monde na leli. Donc à partir que la biso oyeba, biso le quartier kala. Ba bi fena ngo ba solo ndako na point bola wa. Adresse motomètre, beba zibeba. Oyeba Oh, viens déjà. Oui, asa pe wana asa. D'accord, on va battre point oyo to point ya ba nani. Te, eza point ya ba nani ya. Bariki mabaya. Bariki mabaya. Donc on a bango na leki donc et Ebola. Ebola. Ah, ça va. Comme ça, bon, bonne journée hein. Bien petit gol. Allez. Na kota kaka. Te kota asa yemoko. Oh. Sonia. Ça va? Boni. Bien.
Côté peine à mayonnaise n'importe ça. Epsinga, tu sais quoi yomo. Maman puis bazate. Ouais, epsinga nyoso. Ngaza ina appelé des passages. Na mona ka ke na mi pemé na quartier, na mona pe bino. Ouais. Ah bon? Oh, Soulia. Bateau, bateau, c'est bon. En tout cas, nous avons plaisir makasi ya mona na yo na dimanche lelo o baba mokolo nzamba pe maka azotala point nyonso azotala bana na ye azotala projet bana na ye azosouligner toujours ya malamu. Bon, pour nous retenter na mona zo bimano na posa robala ya solo moi été tala age pusani et puis tu as une invitation biso ndeba to pesa invitation pour batuba ya en fait. Bon, papa nasir na habité soy bozo courant papa vraiment assez sérieusement malade à cela qui AVC donc Nicolo on ngandi nazo gérer bilo nyonso donc responsable ba bien nyonso papa ba chambre froide ya biso wana ba maison d'habillement ba bilo nyonso oya bien papa ba école na ba flat na université mo azo tonga na bandundwa pour na bata bandundu kuna à université mo munene donc bientôt là dans na série za na ba ofongola ce que nous attend na robe pour inviter donc nyonso eza na papa va quitter en Afrique du Sud. Mobeto histoire moke. Tam chose et moi moke. Omoni inikin. Ba inikin ka biso université de Kinshasa biso. Bata Afrique du Sud. Au Brazzaville, baya otanga. Au Gabon. Donc tout ça na pesa na université en super respect parce que tout ça université mo munene. Papa mutalo ba ke muti ani na tete lo ba nanga fona kende kuna pona pe mape na tanga kuna po alobi ba désordre à moi. Ba désordre à moi trop. Bon, ngana bon, eza choix na yo mais ngana biso ke na choix na papa. Na biso bien papa ke université na biso batangisa ba professeur minene bazao. Batangisa na bango bien. To kende masolo wana te. Na biso ngana laki na nyonso na lobelo tant que responsable ya ba bien papa. Nazaki na posa na bala mwasi. Namona que il fallait que nous retourne à quartier tala banda kunyo solo namona ki Soulia aza une fille après à la bonne éducation parce qu'on se connaît bien la famille tala do fan na bino de salaka pembeni donc papa na bino na papa na biso to koma lokola bandandeko ndenga balobaka soso malamu aliaka pembeni na ndako et on mona que na ki vraiment to sur non aujourd'hui sérieux de la zone pour ça au bal. Mais discours nous sur les bébés, moi sans binga. Ah oui, moi sans les ayo. Si moi sans les en tout cas désolé. Désolé. Pour nous en mon bal donc fiancé nanga. Quoi ça ngate goza mobali parce que tomeka sur la maman abisa ngate goza mobali. C'est pour cela abisa ngano ezamie yo moko omeko solana ye. Donc il y a cause à maman oteke donc to banda no biso mbale après peut-être akoyo tchama pas tindi pas azana raison tindi pas nanga pour na nga pe na soli na été mais nazo linga ni na solana na fisi ki na fiancé na photo ya awa ba solana mama yango na ko yebisa oteki na na mbali pas solia na kati ote limbisanga oza déjà grande fille c'est-à-dire okoli il faut avoir la responsabilité. Est-ce que nous sommes en ambition? Nous avons vraiment que nous sommes sérieux. Nous avons la responsabilité. Ceux qui, maman et papa, peut-être là ça va. Nous avons été gazoués avec Moïbi parce que nous sommes sérieux. Si, nous avons Moïbi. Moi, nous avons été pour nous bien au Tangeli, à l'université, papa a bien au Tika.
nde osalanga motema so endeli natika mobali nanga mpona ya mpo osolaki na bamama mama moto aponelanga mobali te naza livre ya osala choix nanga soki mpona ya tuka désolé eza ponga mpena okokoninga te deni namona kokonde ya mariage donc nakoka na ngai te oza mpe moto na surprendre peut-être zwa temps ya réfléchir nauti mosika ma campagne tala bapremier boy na sauté nasali na retour na sourire parce que nayebi très bien réfléchir nanga te c'est pour la réfléchir que tu tika nao nayebi sur po ezali donc na réfléchir kudu te bon ça va d'accord bon en tout cas natingi okasi merci mais zwa temps désolé moi moke parce que bon opesi maman la papa mbote voilà non ça va ok à la prochaine d'accord dada oyebisenga Clinton asepeli komona o vraiment nasepeli deuxième fango déjà namona o mwana pasi akoli nga na osala choix te mais nakosepela azala place moko ya bien po akoki kovivre mais toi qu'est-ce que tu fais dans la vie osalaka nini papa nazali artiste ya art plastique nasilisa déjà donc juste na travaillaka na maison na ngai mais de ma part namonaki il fallait na proposer yo mosala moko pour moi j'ai des amis naza na baninga po bakoki kokotisa yo na mosala moko ya bien avantage toujours ezala ya bino mobale na dada donc na part qui on a évité vraiment de ta part quoi ceux qui osala capable ou bien comment on toko sala pour bamakamon toujours ezala bien quoi bozala malamu tranquille quoi j'ai des amis naza bato ebele bato na bamisala soki okolinga bamisala eza ebele on peut se sentir à l'aise pour ça art plastique pour intelligent pour ça pour nager dans le domaine nyonso ok vraiment moto atanga soko gérant entreprise moko gestionnaire quoi. Merci papa Nassibi Makas, je m'attendais pas à ça vraiment Nassibi vraiment Makas. Toi tu ma fille, Nolinga toujours aux ala bien. Ok. Merci. Merci papa de ma part aussi na opportunité de mon pays sangal ce temps qui permet na dada ya ko conscienga na société moko boye. Bon juste biso pe kuna non ça sortir na pasto tikangai na sala. Je vais le faire. Merci maman. Pour ma fille. Merci papa. Lobby très tôt wilinga ba dossier na yo. Lobby ya sima lobby. Lobby ya na ba dossier na yo. Na CV na yo, hein? Comme ça. Et je ferai aussi demande d'emploi. Demande d'emploi avec CV, avec tes dossiers là, complets là. Viens avec le matin. Merci. Ok? Merci. Je vous laisse. Merci. Hein? Ok. Faites comme chez vous, hein? Merci. Wow. Laissez un sac à tableau moko, il y a pire la perle noire. Na pesi juste après c'est tout chéri. Nande ni na boy, tout. Ah dada. Bébé, est-ce qu'on changer comme on a ta cravate, oroga.
Shakira. Yesu nangai. Finalement, yaka non, yaka boy. Yaka nanu boy. Finalement, nga nazoe ba modèle na yote. Wana non ye. Yo bi makananda oyo awa. O makalo kwa responsable mo kenda musala ko ma 5h. Ole papa na okuta ma 5h yondo ko ma 5h oyaka ne loko te na kata ndako a. Ndako eza yo binga na mwasi na oyo bi makanga fanda na zela kayo. Ozana mwana ay pananga, ozana droit ya ko vivre na saba ordre na ngai. Zela mkolozo ndako na ondo sa ki responsabilité na olingo salana. Ezala mbala suka. Loko le bezo mwa muke toto mo 14h e bete la na kata ndako a. Otenga kwa kasi yo tia kwa lexa 14h total ngana a. Loko zo mona zo kwa liki zo kwa yo mona ko mo lengelo na zo na kanga o se pe place nini. Yo 14h le e bete lo libando mo. Siko nzela ngo bando bande koloba ngo za nzela vraiment ta yo moko yo wapi nga bando bande ko ebisa ngo za nzela nazo zelo nzela ngo oyebi ke déjà to ke 45 minutes yango déjà ngo sa yo wapi yango chérie na ebisi yo déjà kangi biso le lo on matin. C'est une surprise. À ma dit salaire. Oh, et puis ça m'a monté béni. Malheureusement, c'est besoin de. Au salaire est bâti chérie. Déjà, ça dit biso maman la surprise bébé. Alors bi, on y est. Quand des bossins ne sont pas bonnes habitudes, nous on a costume ngamoko. Et puis à ma dit salaire 15% à salaire na biso to soka. Non. Quand nous maman boit nous yebisanga siku nazanga na esengo na te ata mukete ibandi banda mukoni mbali boso matemi au salaire na msala yango bien mbali boso déjà 27 mais 8 ans chérie c'est ma mago ça la magate voilà pourquoi il fallait que na sepeli na ngala ngote na lingi na ngai te ebandi la mapesu te na lingi te en tout cas na lingi te na beta libaku na likambo na mesana ngote na yebi yango te. D'accord chérie, d'accord na bandi la pesu te ezaki kanaité et salamika pour salami bongo donc na sala on côté. Merci. Na malembe lelo bani na retard à 30 minutes ici comme ya 45 ya 1 heure du temps des heures du temps comme souper comme hôté déjà quand ils sont moyen là malou ozamu kabandu noza mungala oh yana côté na choper le comme c'est comme pio non lia bongo pardon ya choper dans la tête non lia bongo. Juste le soleil de Anna Papa. Le soleil fait déjà na soulier. Mais à ce bout, on comprend ce pourquoi. Il m'a coupé soulier en papa. Non, mon épée n'a mon petit. Parce que à ce bout, il a Nini. Vous êtes responsable. Soulier! na bengi yo na ningi o yebisa ngana au soleil na maman non mais tu soleil mais t'avais dit quoi c'est la maman basula qui m'a tété na ya Baptiste mais tu ne réagis pas la soleil qui fait na ya Baptiste toujours on a qui n'anda kuno bozalaite non c'est pas ce que nous entendons tous les makambo uzulu bate au soleil hein Tolena Batista aibisi ke moi ezate pour azala bien na chérie na yo ngai na bishi wala te yo pour bishi wala te est-ce que zalaka chérie ni yozane papa ngone na ibisi ke azala na kopena ngai azobunga makutu pour asula na azobunga ma donc nana bongami te azobunga quelqu'un est déjà prêt et là et puis que moi je connais très bien la famille et la personne est prête il y a rien à ça ma nous tout il y a que non, tu as quelqu'un c'est qui hein dis quoi ta caramba voilà ta mobala malunga te oh
Dis, je vais attendre jusqu'à quand? Hein? oloba na ope tranquillement na miso mate taza wana oyoka ta sunité c'est mobala ngo pena ndenga na omonela a moins sérieux pour ça za ma sérieux nde mibali bazala aya tabi ni solo na solo la pona ya kata na vandra wana pour mona ke mobali ko babima na mwana. Voilà. Quelqu'un est censé avoir responsabilité naie à longue de loin là-bas au bazalaka ayeti awa. Aye awa yo senga et puis oh wana bo mesana na ba coin na ba terrasse bazo fongola bino ba terrain bazo tandela bino nkiti na ba terrain et si ka omona ya malongo na bakuna aliboko na kosala ba projet de mariage. Hein, c'est ça? C'est ça? Tu as fait le courage de dire ça? Nicole. Nicole. Solia. Mais papa zolo baté. Solia. Papa. Papa. Bon. Yango na baki na mama. Abaki omoni likambo libali za likambo. Tokoki ko forcer te. Tika ezali. Non, maman, pas forcer de comment. Azo comprendre quand même. Yoka. Je suis responsable. Ngam na tika responsable na tika ba bien no so papa. Papa ben AVC. Hein? Les aventures de ti nazo juste pas soulia pas na bi soulia. Maman ma campagne par-ci par-là na moni basi mais ba on total na bango. Na moni moi si na roba là c'est on se connaît très bien. Très bien la famille, papa. Bon. Papa. Non, comme ça, mon fils. Non, pas comme ça. Non, pas comme ça. Debout. D'accord, bon, ça va debout. Hein, mets-toi debout. Merci. Tu laisses le temps. Hein. Je crois le moment viendra. On aura quand même le temps tout sous l'année. Moi, j'ai pas encore eu le temps sous l'année. On m'a cambranaté. La tête n'est pas encore prête. C'est déjà nos maisons qui s'arrêtent avec confiance. Mais non. Oh là là. Non, ma chérie, moi je suis en retard. Donc je préfère c'est moi qui... Je suis le patron du tournage, je ne serais pas arrivé en retard. Comprends-moi ma chérie, s'il te plaît. Je suis vraiment en retard, s'il te plaît. Comprends-moi. Arrête de faire ça pour toi. Au côté d'un restaurant. Non, même pas, docteur. Tu n'as pas d'accord, il y a tout ça prière qu'à ce moment qui... Encore la prière, ma chérie. Yo, tu as copié tellement ton titre malheureux. Pour bien réaliser, ma fille, mais nous, on a ensemble les bouchons. Je sais bien, mais j'avais pris la nuit. Tu sais c'est pourquoi? Ok, on va prier. Au copier, maman. Aussi. Voilà, je suis là. Je te dis merci parce que tu es un Dieu qui ne change pas. Amen. Quand tu as bibeloba kesikana so konyate kopesa mina biso sika tesikana so konyate pesa mina ina kombo na Yesu nyonso eza ya yo te nzambe za musika mabulo batimolaki bango moko bazinda bamitambo bataki bango moko bakangama nango nzambe bayanzela moko bazonga nzela sambo na tike na maboko na yo intelligence sagesse kati na ye et utabobele pa ina na kombo na Yesu je dis amen. Amen. J'ai senti la présence de Dieu. Et tu as beau prier. Merci. Bonne journée. Pareillement, merci, ma chérie. Prends bien soin de toi. Ok. Allez. Le soir, ma chérie. D'accord. Pas comme on a eu. Na otala oboza trop jeune, mais le col a eu moko oponi nzela oyo olingo sala. On a soutenir bino kaka na office no maboko. Oza ba parents pour le mater pour la conseil. Papa e psaki nga pour makama ba dossier na opesa ki pour la musala. Omoni papa nenga za ona za mtumene na yebana. Akoko aider yo lelo. Nazo répéter que est trop jeune et l'autre bout une aventure. Toko pesa musala lelo. Oko musala lobi kuno moni dada comme pamba. Oui, tenons le béla vraiment vérité pour le baté que ba parents ba lobagité. Muta bunganga na sima moto. Ba msuba bonga ba ndenge na bango mais tam suyo lelo ni. Comme ça na musala te le côté mais biso belle famille na lobi kuna peut-être comme to réalisant comme il comme mot normal. Autre ça pesa maman bokilo na yo papa bokilo na pesa que musala mais longa no senga na zo ko forcer o teke o linga mona na ngombe mena mariage et ça les loko mo na kata moto na yo tant on se continue le pango bato au beti porte na bango zala sérieux
baventure ça ma mingi surtout na jeune loko abino tant aux en on côté les ans de dada tant on lobby kozwa et comme Marie-Jeanne et comme Mireille et comme Mimi et comme Naya solo non ba non nyata 7 ans muninga na yo bozo ka conseil na opesa ata yo pe ozozwa par na yo na ndé na zolobela merci maman bozo par na bino ndé na zolobela dada yo memi mobali yo biso na papa no ndé to tinjo teke dada yela biso mutu mo na kata lopango na ndenge na tolio biso to pesa kayo na age komi nango tolingi makamba ba pointe ndo koti mobali yo na kata lopango na biso to boy le quoi to yambi Clinton lobito yamba Pierre eh te maman na Clinton makasi ngala zopesa na ngani so ngani na change non c'est pas comme ça ndinga la fin non boy to fona pena papa na maman et ça possible maman c'est pas makasi t'as promis yaka papa yango wana na benga kitu solo là. Merci maman, c'est bien ma classe. C'est ton bol. T'as besoin de la prête? Ici na sisi ya Thérèse. Ça va? Mais allez lolo lampini. Elle m'a poussé na tina kata madis. Ina wati. D'abord que Olia. Zwanga maman na yo zo a ipa na bino. Arnaud, non le Arnaud. OK, comment est Arnaud? Bon appétit d'avance. Merci maman. Ils sont bien souriants. La toyanga fa maman, où est la papa? Bona ziana. Na bio ke mobali na yo. Ngalo zia o yanga. Ya ça va. Tout ça là. Ah. Onan. Yo ma copain nga o na ebse mama fois ya baso. Copain nga ya ma o na. Oh copain. Yo, muso uti mapela bana terrain. Pas besoin de le bélo c'est ma terrain, on se na mobali ya boy. Essence. Non, parce que pas l'imbécile nyama. Osanani. Onani. Yo. Petit, on fait beaucoup d'attention hein. Ça respect. Nani? Ça respect, la petite note. Yo. Obi age nanga te. Andefo. Ça qu'on attend son bata boto la masuka oki. Bon. Hein? Na on comprend que moni ça n'a pas bête et on a on comprend bien le téléphone. On bête pas les dinaos. Ezali ni amuli kamini. Ezali ni amuli. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que maintenant moi on il faut à côté ça comme on entend on a dit tout le monde terrain dans mon bail. Nani? Sulia attends na terrain dans mon bail. Benga na sulia. Il y a mal copain là. Tu as copain, tu as copain là. Appelle Sulia, c'est du viré. Sulia. C'est vrai. Dans la manif Abé. Yo. Non, là papa yo. Allez, laisse. On joue à propos de quatre jours sur le jeu. Na tellement na terrain kuna na sura na copain na na tuer ya maman mon. Allez, ah. Wana. Sulia. Donc yo eloko yo boyeli libala, on no tambo côté le mana bakona ba terrain. Hein? On a tout le baloba, de non baloba comment t'entendre nous quitter notre terrain. Donc aux occasions na mino ke fanda kuna boka na kosala ba coopérative ma bana na ndenge na bino.
mobali oyo olobaki na nga oyo olobaki ke no naza na copain na nga kala mingi te se préparer pour ya ye nde batelemi na terrain même pas un bout de papier jusque là na namoni te yo aotefois comme ça ozoloba na nga mpe ozobanga te yo mosala banda ndako omosambusanga olongisambusanga na biso mbala suka sulia mbala na yo ya suka sokutani sobeta ye yo bula numba mwana yo mosambusanga na ndako yo mosambusanga na kati babana na kati osambusanga yo sulia songa libala balobaka bazopesa oyo wana olingi te wana ozoloba nde motema na nini Oh. Ma chérie, je suis plongé ici. Non. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Mais non, je parle ici avec les... Je parle avec Nana Takasa. Je vous avais parlé l'autre fois de deux autres contrats. On ne peut pas parler de notre mariage, on ne peut pas parler de ma connexion sous WhatsApp, Facebook. Maintenant, interdit, moi je suis dans mon bail. Être un homme, ça veut dire qu'il faut faire de bêtises, il faut faire n'importe quoi parce que ça me non, moi je suis pas. Qu'est-ce que tu appelles bêtises? Qu'est-ce que tu appelles bêtises? Mais WhatsApp, chou, ok, chou, chouni. Qu'est-ce que tu... Ah, non, moi chou. Non, combien de ministres dans ma message là? Pourquoi tu veux chercher des problèmes là où il n'y en a pas? Tu veux te faire des histoires dans la tête comme ça, il y a rien, ma chérie. J'ai des correspondants pour des raisons. mokolo makase kokwea eboko kita na se mokolo ma ebale kokreve bambisi bakoti zamba mokolo ta bakochange régime akomi kanigo yango mokolo amuna yo ekose bisuka na kati ya motema na ngai yo moko moto ozalaki oloba na ngai otalisa mitema neti mapata na mabele ya meni ya bolingo ozalaki olinga Nali Marmoz Mbelebelete, tu l'as dit, tu as déjà changé. Essaye, tu vas voir. Je vais voir. Moi je parle aux unes de Katango, au Kamapé dans mon Luba. Et un non. Luba. Non, pour ça, mon. Quel mot?
Dans un de beauté, j'ai rien. Donc, elle a crédit sur WhatsApp. Moi, je suis dans la foutaine. Dans ça. Donc, ni beauté, ni maquillage, dans ma santé. Je me suis déjà allé faire des achats. Ce n'est pas oncle. Ah, pas oncle. Jusque là, le travail autour de ça, on a tout rabissé dans le dé. Tu dois persévérer jusqu'à ce que tu aies ce contrat. Donc, au but, pour te faire un bon pas oncle. Oui, bien, tu le sais bien. Franchement, tu sais créer des problèmes à la maison. Mais ça, pour ça, tu peux te rendre bakou. Moi, je suis bakou, je suis monté moi, c'est bien. Na makanisi oyo ozozwa mpona culture ya mboka na biso. Mais si bakonzi bango moko ya mboka na biso bakaka biso te, mais quand même yo ozwi likanisi ya kokipe baartiste ya mboka na biso. Oui, maman Nanata Kaza na ebisio eza formidable idée oyo ozwi. Merci lokolo lingi ngande na pona vraiment artiste ya art dramatique au basala musala malamu na mboka na biso na kolakiso bango ezala bato belé baso se prétendre de kozala ba artiste mais baza yango te na kolakiso bango na kolakiso bango na kotangelo bakombo na bango ndenge to. Excusez, maman Nana, n'a pas rappelé. Où tu es? Où me les mini makasi boy. Oh, na tongo tongo na obi mana iso bien que na okepa dudu mikina abenga engai. Moi ici tant oyo ici. Eza na ngobe normal que ngabe na ko l'exata moko boy sika moko boy. Moi ce que ça normal. Non, ce que ça là qui ngai. Ce que zalaki ngai naza muta conflit au moins que comme elio hein eza normal non nazo silikate nazo ngana tali soki eza normal ongeko ke lesika moko boye ngonga oyo kana ke ozonga circonstance moko saliki ozonga na ngonga wana te e kozongi retard. Pardon bébé naza na problème noto oyo kosengela nga pardon ninga la kisoka ki ekomaka vanda non vanda nazo zo kitu Lepo umeli boye hein. Oh, yo batinda kote batindu ka mbala moko zongi. Papa, tu n'as pas liboso na Isaki, on a poussé la moi liboso kuna. Yo so mo melango kwa ni yo ne pesanga na mina. Ko fungola te papa. OK. Akaizo bi bati ba continue au fond ni yo. Ni, eza malili makasi. Eza malili bate. Ah. Papa. Na ebite tono izonga na nzela na kutena prophète mokuboni. Tonton mo atelemisinga après ko sola na ende abandi ko expliquer nga aza prophète azaki na mamu amonaki abina na bondela makasi makambo mingi alobelenga pona makamka ndingezoleka na famille awa en tout cas na monaki yango ezaki vraiment ya makambo bandalo beza ya solo ya kibonzambe meloko ekamusenga na suka ayeko ebisanga na bondela mingi azomona komba moko ezoyelanga me ekokota na nzela mobile na ngai mobile abebisate nazo ndima me abebe moni mabena bino alobi nanga oyo azomona na bondela mingi pona mobile na ngai diable azolinga kokota na nzela na sima kota mobile na ngai yango alobi na ngai na bondela mingi toza na vie de prière ceux qui ofongoli porte nde mabe ekomela biso parce que porte on va fongola nde expliquer nga na fongola nde toza ka na vie de prière nde to koyeba ke mabe wana ekoma te to wana posa neti ngai na za posa mabe moko te ekoma na kati ndako na nga ekoma na foyer na ngai expliquer nga bien na ça parce que nyonso lokwa ozo comprendre te eloko wa mutu ya ko sala kimande lisumu boya lisumu ya on des portes ko funga c'est qui c'est quoi vous êtes là sur la télé na masumo zo sa wala zani kulinga mwazo mzuste awa ko roulage akangi bino nzela chatikali jeri spirale kati yo nani okanga nzela okomi nzambe mokolo makasi ekokwea ebokokita na se mokoloma ebale kokreve bambisi bakoti zamba kolota bakochange régime akomi kanivo
yango mokolo amuna yo ekose disudre na kati ya motema na ngai yo moko moto ozalaki oloba na ngai otalisa mitema neti mapata na mabele ya meli ya bolingo ozalaki olinga parametre tendresse na caresse odesativa kopi na nzoto na nga remi Mami, oui. Oh, yo Gayote. Gai. Quel boy? Kalamakasi. Maman, il y a tous sur le pendant un mot. Maman, comment vous voyez? Ya solo na komi ndeni. Ya mwana ngam na okamo. Maman. Oh, changé. Ya solo Mimi et Bakisami. Kitoko et Bakisami. Comment on a les sous de nini maman? Timia makasi Patrick. Eh mais calé. Kala makasi. Il est qui bien ni mon vraiment mireille. Ma peine s'appelle makasi, ça s'appelle makasi. Ndeni grand frère nous on a Kenda France on a Daniel Tosange. Ah! Ya Damien. Ah, Zabien donc écoute. Na soirée mingi na yimo. Na yimo et puis à tout na kayo neni mami reine si mami reine tout monde na ka susute. Na pela nkake makasi bila nkopona makambo il fallait na tinda mwana nga suli ya vacances na France. Neni suli ya nguku. Mutu kwa ngani na tu ndi wana. Aza bien. Asa bien maman. Abala te. Abali non te. Ali nanda. Ah pour ça comme on est vraiment franchement. Bon, on a na balité na kuma osani na bi. Nga nzamba sunanga makasi vraiment ndenge patinga me oyo yebaka na mwa différence comment nazoka cope moko boye nakoma kosala nakoma pétrolier donc nakoma pesa na cope ya pétrole donc ya mbongo ebele yebika maman donc cope wana so koti yango komona ezaka vraiment pasi donc nde namoni vraiment esalinga plaisir comme ça oyebisa grand frère na benganga mpo nazama mposa sulia ke vacances kuna kitele pa na ye dans ces cas kasi pesa numéro na numéro na nga ouais pesa numéro comme ça na pesa to kosola na ye 00243 00243 on a code 89 61 808 23 alors 89 61 808 23 ah ma Mireille so ok yebisa souli a vraiment mais habité quoi mais le coup a un numéro boy non c'est les forts vraiment comme ça il nanda ko yamba o soit donc to yeba kande to salela bon boy qui est maman akebe moi liboso boy ba camarade me fallait que zo koli mo e pa bango OK ne c'est pas maman la moi changer kazana comme ça attends-moi transport comme maman merci beaucoup eh maman Nicole maintenant on a copié mon mutu il n'a plus attendre de prendre le vie eh maman Nicole boyo bantunga te ani lobi boyo bantunga te ya bilo ni poko na yo kite merde olamba cheval nanga ligai yo tuna na da jamais c'est pas bien te on dit la 3e de ça là on dit la 3e de cheval et ça là yo on va se faire des ressources de ça cheval yango cheval yango la mona na région nini région ya tukia plaque moko wana mona kana sala na matata wana bilobela ni tunga ya kimeli mbangwa bino bo kisolo ngapi na kama sur le côté de tunga nini yo telema yo kisolo la bossa mi fait mama tunga la biloko ba nde ba olobaki biloko ntunga to yo yebisa ba tela tu pa ka ngwapi o a petit mo boy ba petit mo to ko obise zwali soma ke so mena likabu na gambela abuka na te c'était courageux mon cher yango fe yango ke luka ngo wapi o mais tunga bimia wapi yango tunga ni bimite eko kipe tunga ngakuna ubanga to musobe lo bi anniversaire na ngabo lo belo mais fele ngale episode siko lo ba lo bi anniversaire na ngabo lo belo Clinton na lo ba te lo ta sa ta programme ngalo solo surprise yani Zéro loba te mon cher. Surprise me va loba te. Te, oh il faut la loba. Mon cheval oyo, tu pas quand lamba. Na bon comme surprise cheval. Tu na bien. Cheval na lamba. Tu pas. Anniversaire moi ça na. Ngana lieblo elala. Boni boy. Oh tu ke. Eh, me va loba tout pas. Et ça. Tu ke, au moins ça na mbongo te.
Dans un monde, il faut que tu changes. Chinois. Oh, sikoyo, moi na nga umélité à Botami. Moi na umélité ndeni, moi ça 9 mois. Baboti après 9 mois à Bimi. Obi que moi na ça 2 jours. À Kokoba moi na kwa na biswana à Bimi. Ayene pe malembe tuni. Bikam ninya. Oh tala kutu ya boteki na chinois moi na 5 à 2 jours à Koufi. Obi que Kokoba wana betini. E bon kambole la wana, est-ce que blora ba chinois umela? Viens là, calme moi obi que Maman, au monde va kipper ma soeur dans la tête. Ma commande ça à ta programme surprise mais simbité. C'est bon. Na bien, tu comme 2 0 heure. Tu vas na bomber là. Lobé là. Bon, il y a tout d'amis pour tout de m'attendre. Viens te boke la bille, le cheval est à mouké. Et à mouké là. Viens te mouké là. Ah, t'es là. Là, on est en respect. Na bien, tu vas nous sabiso. Atika ya cheka, ni se de rose à moi ma lili na moi. On va prendre des on est dans ce somba. Ngatika na no lia mkuwa. Tu pas la boire la bignale. Excusez-moi. Ni. Na osa wa muscat. Lobé la ka somba na mbongo. Boni boy. Iyo mkoba no kota lisute ezali. Ah, mais on mutwa ya mbara yo alelo koma oboya ngai. Ezali rien. Nous allons cambo télémission. Oui, la télémission est beaucoup soulevée. Merci car merci pour appeler ça pour ça au monter manangi lukaki. Pour en tout cas appeler ça au monter mananga isenga qui est na poste bon. Dito za rambo. Bon, ilo mo pele ngana mutuna baina tuna yo na solo nono. Dito vanda boy to za na yo. Un jour, on apprendre que non, deux ans pour botter le bande. Tu n'as bon pour là. Ça me canse, il n'y a qu'à la moto, non, na bandela koyebisa eloko oyo oyo ezwi ta nayebisa ko lisusu te po mokolo nayebisaka yo ke malu nalingaka yo nabaki eza mbala suka yango nazobandela soki oyebisa yo po ofungola matoi na yo oyoka mokolo nayebaka yo mokolo ya liboso na vie nazoparle koyeba yo jour ya nuit de noce na biso nde mokolo nalobaki na vi na nga nakoki kolinga mwasi mosusu te namona yo mwasi oyo nanaokanisaki nazwa oyeba olamba oza kitoko osalaka nga fier. Je te dis la vérité, rien que la vérité, Malou. Nous sommes fidèles. Di Liwa. Nous sommes fidèles. Moi, si mon côté n'a pas de koki koko isangai. Namoni beauté n'unité. Ongana zola kayo et koki koko isa beauté na yo. Nazo ko moi si elle qui basinyo sona kitoko. Oza epanangai extra beauté, double X beauté. Yesu nangaye ya sangu boni machi Dada allô ma chérie et même coucou ya sam kunku boni mama
Dada na lo bana ote dada. Ma chérie, pardon, non, rappelle-le, pardon, non, bingo. Dada na lo bana ote. Début, na armée balakisa yo sur au coup de sur na téléphone, oyo moto oyo yebite, oyo katapel pour singa numéro. Oui, ça maman, mais tu ça maman, là on est indépendant dada. Et ça maman tout maman unité. Éviter, vivre mandon ça, on la ni la protéger papa bino. Vous comprenez? Protéger papa bino fort dada ni ça. Usana kakuna sokolo bakuzala pembe na ngati. Dada tout ça ngana na mokonzi. Mokonzi ya nani? Ya papa na bino na kengela ka na protéger ka il faut comprendre. Soza mokonzi ngo fana ndo fanzana ta. Dada sana na pardon yoka dada. Moni sale o mana zo pa. Bondi ngara bu ba to kabolo ma kati ma pe 4 yo mto kabolo ngo. Mungu baba ebike kufinga mteza kambe cité ufinginga indirectement dada na bia yeso minga ka jo yuka na nika jo ya karata babuka do ya na Jeanne Clinton ambuye pesa nga chance na osepelisa na nyonso ya pesa ko tenga na opesa o ya sala ko tenga na osala longa pembe na izambano ya liboso pe ya suka omoni ba ordre papa pesa bino so ka tenga ono lo ba foyoka ebanzi poni utanga kumba Clinton na mokono Clinton tanga yaka luka uto yaka lukanga kono belo kote izala mbala suka Clinton na mobali nanga sos bandeli su makambo yo lobilelo no yebisa mon papa pe bo benga no na yebiso telema na mono pe mbela tetema telema kende kuna sma terre promise izamba suka ngana auto sala baje depuis quand ngana auto komusa baje ki kam osana auto c'est terre promise tant monde na mdablo sa solinga ngai est-ce que ngandi na sabu na boni na w ngana moma sa point w vraiment siko isanga boy dada okoka ta koyoka ito tikene une minute ya koloba kanza yo singa une minute ya benga tant na bien que non solo là alende akutisma bana la gangeli et puis dana ebisi prochainement so abandé on yebisa son papa o benga na makambuti ya prochaine mais ati kalo payer son papa abino non yebisa non sa papa le loti dana ebisi que so abandé le son bana no yebisa son papa comme ya volonté non so ka bandé le sa papa so abandé ba équipe na msala ba équipe na olinga amona Clinton ninga ya kati est-ce que yeza na point courage hein. Je crois maman Monique est tournée sur la maman qui nous a fait venir et puis la Monique souscrit vraiment donc les sermons là on motive vraiment l'équipe même sermons là dans un jour anniversaire dans la quoi jour anniversaire dans la bien sûr celui à Coli Macas oui maman regardez ta beauté là qui te connaît et surtout le intéressé là tout aussi quand elle sourire et échanger même pas ça va. Donc, on a vraiment la soif. Il y a beaucoup de choses, il y a vraiment des. Quand on a écouté maman Mireille, vraiment, donc il y a vraiment des extraordinaires. Donc, je l'ai retrouvé vraiment celui à côté de moi, vraiment. Celui à Patrick Ngambe, au moins, na ngambu na biso. Na ngambu na biso, papa mo ba ndo fanda na papa ngasa kamu ndo makasi boy. Moi na liboso ko mo za Damien. Damien to sanda voyage puis kala en France au petit frère en Souka a commandé pétrolier dans bon penza et en on a circulation. Yende Patrick maman. Allez, Kalamakaz. Ah vous savez que non. Bon bandon mon tout ça kana tout ça kana mbula yo yetu. Et maman, elle doit quitter pour bosser là. Elle doit quitter pour vraiment. Tu retires à madame vraiment donner c'est quoi? Bon, en fait, nous avons vraiment la kine vraiment parce que nous avons besoin de pétrole oyo. Tout déplacer vraiment souvent. Hermon à Luanda. Hermon en France, c'est pas grand frère Nangaï, et à un moment tourne aux États-Unis, donc qui vraiment mon naïe, donc ils ont passé, ils ont rappelé notre temps au après les zones à Paris, mais qui n'a pas pu se moi moto quoi. Non, non, où met la thé? Non, 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 où met la thé? Ok, merci Nathalie Binoti. Là, vraiment la vidéo la kini. Ah bon, moi y'en a dans journée. Non, langue, on a mon on est ensemble donc. Bon, celui là, non, on y va derrière, nous sommes battus. Maman Mireille.
Maman moko gentil vraiment. Moi était maman la gentil makasi. Asi ça va tout bien. Soulier. Obala? Na bali na nte. OK, omoni biso ba homme d'affaires. Kutala mokili ngai te. Et puis kutala parents te. Kasi tala kuna kati na quoi. J'ai l'argent. Mais nazali ka moto oyo akoki kotiela ba norme, akoki ko gérer les nganda quoi. Donc le moni maman Mireille na nzela et rappelait que vraiment aimé parce que quand vous êtes dans le quartier et nazaki vraiment prêter regard na ngai et pas inayo et malgré tout monde ezala quitté lelo yo makambo ifandi na boy ki loza fille moko boye oyo ayebi origine na ngai te oyo ayebi sika na botama te sika na kolina te akosala nga ba frontière jusqu'au esprit à réfléchir à penser que na zonga et pas ya moto yo ayebi ngai et puis moto ba famille déjà toyebana ki quoi par là je peux dire quoi pourquoi yo balade ngai pe na balade je suis encore célibataire ce qui vraiment au CP là au pesa ngai motema na lakisa yo pété na honoré yo devant famille devant public devant batuto parce que celui a naza vraiment dans mingi mais naza vraiment na posa na bala ndina monyo vraiment tu m'as beaucoup vraiment intéressé non so bien Patrick et ça bien franchement celui a naza ka kolinga depuis tozalaka na quartier motema nanga eza kobetaka toujours pas s'il te plaît olobi mpe mingi donc tinongo tambolaki tiasa angola poto soye wapi nano va soki nati soki azalaki na ngai vraiment désolé mpo naza naza célibataire na osepe naza na fiancé na ngai Soulia. Vous serez la maman t? Non, je parle avec maman. Maman est jamais pressé. Quand tu me dis que vous êtes célibataire, mais vous êtes occupé. Garçon, on a minimisé, mais à l'équipe, c'est autant. Parce que moi, je veux l'argent. S'il te plaît, Soulia, écoute. Nayoki olobi mingi naza fiancé na ngai je suis toujours solo là toi na ba préparatif wana nyonso pour okuta na maman pour okuta na maman tu me parles maman zuba maman ne me bisinga na sula na yo ta Soulia ko perdre opportunité au s'il te plaît chance et rambala moko pesa ngai motema na yo le s'il te plaît eza faute à maman te faute na nga na yeba kité maman memeli nga so na yeba keza pona ba buzoba o na ngai na ya buzoba Soulia s'il te plaît non pardon na so respect aussi mbate ko linga te na déborder faut que tu manque mbal na te oyebi te le manquer respecter na na bitika na yo ki o mingi o comme pesa nga kanda pour comme déborder tika pour le single libala mais biso na mobali nango zoka tolinga kanga batondema okolala ndako wana okomkokeni mabe okomkokeni mabe tikanga na bima s'il te plaît kosa ba garçon qui chisa ba sente yo to ba décider na bi ozoki mabe ko ngate na ganga pozo énervé ngai aza mobali nanga na linge na ita o azali na linge na yo to zo vivre de maison bala yo ouais na mbungu na Soulia Soulia kaso na mabimi na nga te boye nazoliaka na ngai ekolie te yo na biso kio ngai na fufu na tongo fufu na moko yoselanga kwakere nzala wana oyo ozolukana nzala oyo ozoluka eza ya kwakere te ya fufu te mpo osolie olie kwakere olie fufu oyo ozoluka olia mpe oliaki yango nini yango opemaka te ozalaka bilobaloba desa lisusu vérité nde mabe na nde matoi no linga oyoka vérité te aussi masuli to yango omoni ezaki nzala kwakere te ozalaka zoba oyeba te nini toa biso mbala okana esoni mir kiti tagesho nyamalu naina ba momba course moko boye yafana ngana mpaya
alingaka natie azwa kiti donc ezaki lokola yo oza mwasi esengeka ye tosala mosala mo oh non ça change parité de mon oncle basala mpe makambo parité alali kokea na ntongo na asala yango ako ayebaki lelo ngaki na mosala te ale opesanga misala normal na baage nde esi bolungaka makasi age tozala ngo age tozala ngo non eza discipline mpe série oyo esalaki tozala mikolo mais toza mikolo te discipline okomela nini oncle J Shakira aza wapi mano Quando papa mwana waza ya mondo mondo ndiraza ndako ya ko za zana ifo pozo mahalo kwa nia uboka makolo to uboka mumate akoli pe akoli wa acha mtu pasi nada oncle una petra bana biso makasi je suis le seul oncle qui frappe ses enfants et na mbingi oncle ya o telemi na bana makasi ouais ça va merde ah ba loyo mtu pasi ba kolo ndako ba kolo lopango ba so ba monika fin du mois tu vas me fin du mois donc ba telemi Musiko yo moko penza osalani c'est ça qu'on a introduit ba dossier dans tout arami et ça oncle pe autre pour parce que quand pas boulot on a yango biso ngana informaticien de formation il faut que yo sala ça servir kasi oncle aisenga ba informaticien na nini chala tu oncle ba faire ouais mais ba siko ne ah merde yo na makasi nga ordinateur ne mon ngai yo mo discipline moko vraiment na apprécier comique depuis vraiment bon mwana na yo zui discipline moko o esepelisa ngai lelo ba jeune garçon bazo mela gene mais oui lelo ba jeune garçon bazo mela gene mais autant la discipline à gesho à se comporter sans alcool très bien wana côté na za quoi du neuf loyer est-ce que bête nga de moi la mère déjà on va côté nga ton papa fin du monde yo ngasi na bi non na isi kanga lisi na ba foot biso te ye po bona ba biki na sala nga biso pe prévu déjà ninga solo na biso lobby en tout cas le salaire zo bi donc si na zo ngi ndé sika ki ayi non de lopo ah mais na solo la qui est Aminata pas Aminata pisa ni ba gros bisous OK ya za bien très bien ubala mosi donc azwa penda éducation na biso yemo Aminata ba nini abi je suis de tel lieu boye c'est au loin on dit aux ana ba biloko mo boye ba sentiment ba jeune garçon mais quatre nous est différent ngap bonga eza biso pito ba romba liboso ba bi o ba jeune fi ba chamba tout passe ba nini na chena ndako boye kucha pour na isi na bi Aminata na kina ba cimetière na kina ba pompe funèbre na zuba fleur nyonso tout wana na yeko bois kelo parce que tu mérites kasi amérité ko alinga kiyo en plus passant en comique qui dit ça formation l'idée kachama pa woli o kama so kasi ngoko na zusu na en couleur chrétien ici là l'idée kachama kufi batinga en couleur chrétien ici là ah puis à son âme l'idée kachama ngana za na mbongo te gesho na peso o na za nango mais lelo zo zoga no fisque transport en tout cas au briskenga na yebi ko yebi ke lelo na kendaka musala ti yango ya kibe fallait m'appeler déjà avant des journées ba ke na peso mbonga loyer donc futa transport on a pesa minata lokelo sogini na olia ata kama no pont qui ba bi ba base ya tous era moi suka pour faire arrière nyo surtout siko ko la gagner déjà pas déjà bisous déjà ngai siko lelo yetse ba okanisa ba ba sala nyo surtout ba ba arrière pour se na fin comme ça non au puta no bien ko discuter peut-être ata na maman ko ata na ba théâtre garçon, attends mon tété. Dis, papa, respectez un soldat, ok, dans mon conduit. Et le couille là-bas, il a le couille là-bas. Kéba.
yo oyelaka ngai to nakimaka ondiki olukanga na problème mokona kosembola yo ezali oki papa batela mbanga na yo batela mbanga na yo tala toi na soda oki keba na yo adi monsieur nga naza bien formé papa oki keba nazoyi biso bongo keba na yo meti omokili respect ofandi wali boma nakoza petina wana respecte nakoza petina okota ototikaka tala omwa ndenge oyaka boye moso okoti bapesi yo place ovandi sepelaka mokomosi baokuta nakangi yo singa ana tio na kati ya saki nakoti yo bagrenade na kati bazala pe méchant bolongwa onga to bamboye mosala na biso mais petit toi tu es impoli toi kana kota le poko banga longola ngai aza petit na oyo aza soda bien formé oki aza soda aza petit na oyo ezambala suka na biso wana nde bokangela wana nani bozokangela natuni okangela nani omwa explike ngani oyebi clinton te quand même naza soda soda ya ngai yo bino mbande boza aboyela mosala na yo shibu na yo w kempolitese na bino na ese bino dabokeni bozonga nakunga na camp awa rappelez bango osusu awa na forêt te awa to na armée te et puis toi na osolola na bango lokwa tour ya liboso napesa rapport epa papa te namoni tour bino atanti azorespecte na biso te biso toza basoda yaka civil oloba na yo abeto mbata pamba nakobeta bino bambata na opesa ordre pa papa baleti bino babeti bino bafini nayebisi bino kanga munoko soinga na oloba kokanga te mwana mokonzi aza mokonzi oyoki tanti papa na yo nakengelaka yo te oki nga nakengelaka papa na yo eza nini tanti bazo compliqué Clinton na yo mo bazo sonza Clinton ana kata po mo bako sonza Clinton musala bango eza nini awa premièrement portail na kanga moko na kangi portail même pas salutation si te kana bi koloba te ngonde na awa Shibo, bien boyaki apopo sala musala na porte ou bien boyaki apopo tia yemane. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît. Azana tenu na nzela. Azana toi. Arrête respecter. Non, la tenue c'est mal. Il faut se respecter. Nous pas na bien fois dans la Shibo, putain. Maman. W a une respecté Clinton te première fois manka qui est na boya opesa mnora deuxième fois na yo coûté sur Clinton na yi ah abanzo compliqué Clinton lié na chibo na mais na façon pas to pas W a fait soda Clinton te maman ils ont soda Clinton te papa Clinton sera y faire respecter na bango maman soka beti pa ko zo lukanga faut ba maman yo ko ba ezali résidence maman mais ils ont été papa yo soda. Mon colonel, ayaka chef. Autant. Na retiré parole mon colonel. Tais-toi. Papa, ceux qui sont liés à tu vas soda on ne va kenga la le camp faut respecter bango. Ceux qui liés à ba peso mi beko, ceux qui mi beko papa mtatike le bango ba sala yango. Il faut to so bango. Bana na misala na ote bazali ba to ba so misala ya leta, yango ba kenga na konzi na bango. OK papa. Yango ba soda. Maman monde ngo côté, yango tabia ko molinga, nganda ko mosala Clinton. Oui. Quoi? Mais est-ce qu'on a bomba qui est en point? Mon colonel. Dada, dada, papa, Olingi dada. Maman. Olingi bala dada. Ngai na yaki musala na yo kengela mon colonel na yo maman jamais. Yota, o kengela mon colonel na ndako na bana na ye bongisa. Bandela yango. Donc ndenge na kengela mon colonel na mwasi na ye na bana na ye mais non na linga bana na ye. Bon, okomi kuna ndenge. Maman na limite na osa makamba. Soki mokete maman. Oh! Boniko, tu as promis. Pesanga ko aller na soda. Oyaki awa musala. Hein? Yo ba futa ko combien? Di soda okapi yaka. Dali sai. Di. Soda ba di sai moi. Papa. Mon colonel. On va mettre à question de la civilité. Mon colonel. Pas ça dit comme la civilité yo beta soda. Ni ba soda me mango ndenge. Mon colonel. Mam papa boso mfana kuna. Zonga kuna bofana kuna. Mon colonel. Zonga bofana kende. Kende fana. Il dit qu'il a la faiblesse mentale de mon Congo mon colonel. Nende kuna ba fatune tangatini. Dada yo pesa musoda comme linga yo. C'est respecté dans yo moke bani ne lipo. Soda comme tu connais lingi yo bombi na motema. Maman, juste là même c'est là. Aboyi na maman nika ko côté là bango ka. Papa bo le ka ko fana. Merci maman. Océan. Ça qui a. Bino pe musa soda ko so ba fini bino beta moninga wele yo ko ko ezali ba beta fini.
oseki ok yo yebaki ozala mama leki lekosangana kaka na dada bokomi lokwa camarade yebaki ozala mama leki maya basoda mama baoyela bino mama ibongo moyen te bongo dada mpe loboko eleko meloko te banda ntango omobisela mwana Dala loba. Nga malangisa place mo ya ko mo na kote ko. Onde nous en avons c'est normal dada. Et ça la bon oui que nous allons marquer. Jouer on laisser premier ni papa yo comment à rendre toute la semaine. C'est ça te a raison. Au VCS. Yoba. A que c'est maman Titi. Kakabia. So mo na likoso ya. Ya le. O so ya mo te. D'ailleurs on va faire. Ah ouais, on va ça. Et puis Mathieu Tontala à l'aise. Au sein du péqué, ils ont un terminus. Mais il a qui vit. Na bien, tu sais, et là on monte au Bossan. Aux alliés n'a mis sur mon mot. On a un petit mot à trop. Et la tinga qui, la tinga est pas sans qui nous dans la venue. Quand on va checker le toi caméraman. Ah, moi qui me donne. Mais puis on était quand même il on va y avoir apparaît. C'est l'homme de c'est comme un qui n'en fait pas noir. Sur le bus sous ok. Non, c'est pas les tous non fan à mon niveau côté autrement. Non, bien il y a des pas. Que ne pas assassiner. Le petit azam mal nécessaire. Aïe la ngaba batamuni. Akuta nsana réalisateur mo na kasi. Ali bandloga nga. Nani. Donc, il y a dans un Liban, invité spécial. Massara Star. Sandra. Ah, bon, il y a la musique. On a la musique, on a le DJ Pablo Yamwas. Ya biso muteza liboso. Na ebisi bino ko posa biso ko sote premier. Bino ko sote premier ndeni ngana Clinton d'aba biso na biso. OK, Colin asa colonel ya jeune. Mais oui. Oui, en plus et là mon ko bossa na papa ba dada ngana za artiste. Si et papa so ngana mine. Obi to na ya non colonel. Après sa permission ba pour la na portail de France. Ça. Oui, et dans ce moment mo za mo ti timo mo su na yo mo su mo pas. Si quand tu masana tu dois masana na bisa masana ngai. Obi ti na ko manyoni. O so no so mana yo mo free. So taba ko na bisa na ge ye azam go frère na ngai. Mama na nga makaye we. Ayo mira. Kama mabonde ni mama nzima yo kota. Yo nem to solo na mate. Mais yo na bandelo boya place oya. Tanto nous avons tout autant. Voilà, la possibilité pour moi à part ma presse. Ah mais après tout la tonda, ah tout la mena pala. Suli ya mwende zana yondo sola ma yo moi mo yo solo na mama bino bino fanso mama na na mbana na chuki est-ce que mama na boye chuki ko tana mpo na solo na mama solo na papa ebi mama naeba te pourtant zaka na nga moko na ya mari si moi mwasi na ye moko asolona nga bien te ye makambo nyonso nga nayebisa eka tika ngai boye na boye za mibali oyo yalingaka abalisa ngai nde wana nde ya bien oyebike nakamwaka tala papa mbimba ya batista oyo abala ngai ngai nani basangilanga ndako mobimba Excusez-moi, on est dans la soupe à Fantin. Yo, il y a ma pala. Ma pala n'est qu'à la question de Bilobela. Allez, nous go. Ah, je suis rebelle. Ma casse pour gagner là. Et putain de la gagner. Combien? 3-0. Votre maman dit que la jambe. Non, et ça comment? Tant que balinga na sika,
bon tu vois il y a peut-être tout ça quoi tout ça qu'à jeune mais jeunesse tout ça qui non avant on a Aminata ngala le ubi vraiment ngali côté de bosu ngamona o changea complètement moi si oyonde alinga geshu ya solo parce que ayoka otoloba Aminata osaka mutu pasiti osaka mutu pasiti tozala ka mutu pasiti ndio très bien merci bo jeunesse wana to benga na ba Chanel Malonda na basi wana na basi na bunda penza surtout l'université tant que l'université so bis ngala 6 na ba campus na la nona ista pardon que je vous en 40-45. Mathieu Bicento benga joue est-ce que Aminata est toujours la même Gabi? Elle a complètement changé. Yes. Elle a complètement changé. Yes, tant on aura bus à côté sur la machine il y a lambi bus c'est sur la nengo ya lingi. Aminata ngala ndina fanda abona bati. Nami tuna nabi il faut que lukani libanda. Aminata laisse-moi te dire. Tu as presque tous les critères. Aminata. Critères à l'émotion. Taille, Ivanda, Aminata, jolie, Aminata. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attends, je dois t'observer. Oh, tu souris très. Maman, non, tu es complète. Oui, je t'ai dit. Aminata, on a des critères nions surtout. Yo zangini. On a des critères nions surtout. Non, dans la vie, il faut aller sur le mot exact capital. Retenir, ouais. Comme disent les Français, les yeux sont insatiables. Mais c'est le cœur seul qui porte une seule personne. C'est-à-dire que Miss est ton raté, Miss est lou la camille na mikolo. Na kota mwana na nzela mo pe film na bi asa kitoko. Mais mon thème là aussi ici est porta Aminata. Si on a bi asa kitoko na mi le non, j'ai déjà Aminata qui a déjà comblé toute la place na kata motima nanga. Akobo na bakse su. On a ni makasi. Je jure makasi ko. Ça va passer en force. André, ça va passer en force. À toquer des portes. Wani, bonne manière. Bonjour. Véroméo Julien le concert. Donc, il y a un pic. Kende a un lavage précis. Nani. C'est mon petit. Non, le petit qu'on est à l'ami. Arnold Kanza, Duki, Awa, Lombi. Il y a un lavage précis. Comment ça, Bika, la connaît? Comment est-ce que tu Kende Kuna, pour Yabou. J'ai un cadeau pour toi. Lavage précis, Nani, la faveur divine. Nani. Si vous recevez PC, ça c'est mon petit ami. Je sais qu'il y a des choses il n'y a pas compliqué à part. Il faut pas. Un petit mot avant d'aller au Jojo, parce qu'on a un débat de pêcher. En compliqué, il y a comment place sur la couleur. Hein? Des péchés. Bambi qui est cadeau Zali. Faut pas peut-être nous mettre ça aux rendez-vous là pourquoi? Rendez-vous moi. On a petit chéri. Au réseau de 5 000 ans. Si on 5 000 ans au réseau de Nibogi. De Yomelani. Moi ça ne peut coca. Donc moi 500, 4 000, 3 000 et 1 000 francs de transport. Dépêche mon petit. Boga, Bogi, Boga. C'est un beau. Boga. Petit non bon escroc. Au moment où ça fait là la couta va on est là oh pendant ça passe. Tellement attends pas prouver alors ma parole peut pas me passer. Mireille 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 Yaka quoi? Mireille ko munene boy. Ça va? Calais? Boni mon vieux Elko. Ah, viens mon Kala. Dernièrement tu écouté l'année. Et puis il y a tout ça mboué. Après on a de vieux score on a le lot la ninga vieux là pour me mara ba place bien. Amemi wa. Amemi nga c'est pas José le créneau bayaka.
Toujours la petite Neche Kolimbambu. Défenseur en anglais. Non, c'était vraiment superbe. Narbi, mais il y a une question. Répondre de poignées. La question se mérite la réponse. Bon, à Silitaki, il fallait à côté de l'université, mais papa le dit, il faut que tu aies un Afrique. Ah, qui est d'Afrique du Sud. Afrique du Sud, tu es cause à ta France. Mais, moi, je suis pénal, Europe, ça m'a soumis à l'encadré. Au moni, je suis un oza pire petit à Elko. Moi, je suis la peine ma camboana mingi. Moni li kambalibala. Et c'est nga pa mutema mo. Suli ya azesu mo amkete. Oyo tikaka atakoli. Sope au soli na vie non peut-être vie non à pour. Moni Mireille. Appuyer yo. Moni ti na lobby na encadré. Moni ba jeune amicolo amibali. Ba o détruire ma fille, ma jeune fille. Il y a un moment biso le roi toi d'abord responsable, obi kenga de na changer vie na ngese changer. Na linga ki na encadré par rapport ya nini. Moi na bongi na libala. Asa soufi mo te ba ya kaka ba pesi masanga bakangi lopango. Non 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 non. Faut exemple biso to zo ba exemple ba vie na biso apinza ou matiro durable bibende. Donc tant ba encadré na bala mike ba pesa biso ba conseil ba girla. Parce que biso vie il faut ko bala. Ngala est-ce qu'on a besoin na bala? Soulier. Donc voilà pena isoué nanga. Moni likambaliba les aelo mo yestengo ngala ko contribuer yote. Donc wana pena nga ko contribuer yote mais non senga na yo sola na bien bien na yo. Hein sola na bien na yo mais ndepé ka ozabe na moni suli ya abuya na yo te oza responsable. Bon, est-ce que osani? Bon ngai na ino garage je peux mettre bon c'est ngai prendre des freins. Mais oyebi kenga na balaka. Ah maman la vie ils ont ba makamunango. Moi si na bala asalanga buzoba. Akimanga na $81,000. Eh oh, $81,000 ma chère. Donc ngai et puis je travaille avec quelqu'un. Parce que mutwana mona kinganani parce que je travaille avec ma cousine Iberge Kiambi en Suisse. Na ONG na yona la bénédiction. Ni tété ça soit za inde konanga te. Mais balinga bakangisanga. Basi ya mokili. Osomona sikoyo mais kobika kosunga batuka basuli ngai avait adrisha motomètre be bazibeba donc yemta aide ngai et lelo oyo nazongi mondam en tout cas ça moi si mabe obiki nga ma franche na ebité son mina lobani ezala ba propre forme ngati eza soué na ngate mais oyo ba parents no balingi on en saila soulia je peux t'aimer aujourd'hui. Mais si tes parents balingi libala yangana ote vraiment désolé parce que là na mon côté là soulier est-ce que le kamba libala ngo ba parents to bala ba to bala nga mo mkolo nzoto na ndimi na ngai non 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 Nicole toi tu comprends les choses à travers même si aujourd'hui on a linga soit parents no balingi tiba et ça m'a fait soulier. Enfin, dans la jambe, on ne vient pas. Mais si tes parents ne veulent pas de moi. Mais ma famille, c'est maman a bien mis l'hôtel à profit. Moi, je n'ai rien comme argent. Profit na bango batala wana ngai équipé na nga te chéri yo nde bolingo na ngai. On dit que les parents nous basent capable de retirer la poison. On va capable. Non, c'est carré. Pour la mi batila. Chérie, vraiment, est-ce que vous comprenez le babon, chérie? Moi j'aime ma vie. Je pas maman qui m'a dit que pour pas nous aller pour la bolingo, chérie, s'il te plaît. C'est pas bon, Oui. Il n'y a personne. Oui. Il y a noir.
Ah, maman. Oui. Ah. Ça va, hein? Ouais, ça va, ça va. On est dans la cuisine, donc la banque qui est ici. Ah, il y a un ami sur la sauce. Encore, yo. Yo. Je peux? Ah, merci. Ah. Bino a kureza bien. Moyen te, mais tout est beau. Biso na bongo moyen te. Ah, au soleil. Ok, il n'y a pas de problème. Mais mon vieux, quoi ça dit? Azate Agimaki. Ah, raté. Mais là, tu as un programme, hein? Non, il n'y a pas de problème.